Allez, musique. Bonjour, chers amis. Bakolanda biso lelo moto epela kati na bandako na bino ndenge lokola moto eza kopela na mokongo na ngai. Lelo nayeli bino liloba ya nzambe. Liloba ya nzambe ezali ngati na koteya bino kasi nazalaka na bandeko na ngai bango basalaka mosala wana ya bonzambe. Kati na bonzambe lelo ezali mokolo na yengana na moki na ntongo na fouye na internet na moni te ma soeur est en train de prêcher. Mais maloba za koteya epesi ngai esengo mingi te nakabola yango na bino. Je vais vous laisser la sœur Rufine, donc ma petite sœur. Quand je dis ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Elle s'appelle Rufine Desite. Maman Fifi Tande Tobien Akaye. Yena maman Jeanne va beaucoup dans l'ordre. Mais lelo maman Fifi ta à côté ya bisoto yoka. Réveille le koni di papa. Réveille le koni di maman. Lelo siko zali benda kiti vanda rango TV ali bino de lo banzambe. Na tira bino leki nanga mosusu mavinga. Biso pa na soko lo bezali ya famille. Alors na yango kolongwa te vanda pena tia makolo bwaka makolo liboso na divan ale miso na télévision tala oyoka eloko nini mama Rufine aza koyebisa biso na bino reve eza eloko nini bateya biso kasi lelo nazweli bino liloba oyo ye ateyaka mikolo mileki me ngai nalingi lelo na faire revivre yango susu lokola toyoba makambo ya reveil nalingi nde na reveille esprit na bino boyeba te liloba ya nzambe ezalaka quelque part koloba loba ezali mabe bolanda boyoka nini topesi mbote na baevanso bazali na famille Ngoma na famille Desite na bafamille nyonso yali nzinga na libota ya famille Ngoma topesi mbote na bino nyonso basika bazali wana bangoma bazali wana makaya bazali wana bambambi tobenga bango bambambi bazali ebele na Belgique na France pe Kinshasa en tout cas tozali na ligne ebele bapanzu tozali vraiment na ligne ebele biso oyo toza kocontinue kaka nyonso wana yali baligne ya ngoma mais na kati na ligne wana na bino nyonso esika bozali vanda boyoka la sœur Rufine. JR Desite Masera plutôt un grand bonjour à toi. Babi na biso lelo liloba nzambe yeli bino kati na ndako na Rango TV bolanda Rufine aza koyebisa biso eloko nini babengi reveil mate ya lokuta eleki ebele me lelo boyoka mate ya solo na kozonga lisusu te na keyo. Bye bye. Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pe na remercier bino pour na koyambanga lisusu na bandako na bino na pokwa lelo. Merci to bondeli to senga présence ya Saint-Esprit azana biso aleka na ko assister biso. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Molimo na nzambe, molimo na nguya to ana posa na yo. Yo ndo pesa kama elo fungolaka. Nazo tika momo na maboko na yo. Ngai pe moto nyonso akoyoka nga. L'esprit de feu, l'esprit de puissance. Makiana nkolo peto la moma oyo. Au nom de Jésus, na bandako na bato moko na moko akoyoka na tiki na maboko na yo. Awa na studio epai na za na maboko na yo molimo na nzambe otambusa. Hallelujah. Loba katinanga, lobela motomoko. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Hallelujah. Bonsoir, bonsoir. Bonne année. Happy New Year. Mbala liboso na anoyo na mona na lisuswawa. Merci beaucoup na pamboli nzambe. Lelo toza na kati ya DM5 TV. Na pamboli nzambe komona lisusu papa Dani pe mama Dina. Bonne année, bonne année. Nzamba zwa lukumu abateli ngai na bino. Merci beaucoup. Tozali na kati ya espace oyo ebandaki ya quelque temps mais activité penza ebandi na noyo oyo ezali deuxième fois pona koleka na plateau oyo. Plateau ango komona ngo a wake up call to the church and to the nation. Na français tolobi un appel de réveil à l'église et aux nations. Alors, na cassette auto salaki ya introduction, kuna tu explica ki nyonso lelo makambo ngo penza e bandi. Tozo parler sur réveil. Toloba qui était
espace oyo ezali moto nyonso aza welcome don nani aloba mosali na nzambe ya mwasi ya mobali o aza na quelque chose ya ko expliquer bana na nzambe sur le réveil ozali le bienvenu. Tolobaki pe lisusu bobanda koyoka ba langue ezotema awa parce que la parole de Dieu il faut la compris na ba langue nyonso na minoko nyonso na batu nyonso faut ba comprendre yango wana tolobi to te yango na monoko nyonso. Lelo nazot bandi nazot te na lingala mais tokomona bambala mususu invité ya français à kozalawa akoloba na français, invité anglais à kozalawa akoloba na anglais, invité ata ya portugais ya espagnol bakoyaka ebele pona ko expliquer bana na nzambe sur le réveil. Réveil est très important na kati église ya nzambe. Réveil est très important na vie ya mutu. Alors, avant eloko comme très important, ezali que mutu faut comprendre. Ce qui n'a comprendre eloko wana te moyen comme très important na vie nanga ezate. Mais réveil est très important na kati église, na kati ya communauté, na kati ya mwana na nzambe. Ya mwana nzamba pesi biso makoki ya kosala plateau ya kofungula plateau oyo na DM5 TV to banda koleka chaque semaine pour na ko expliquer sur le réveil. Et lo na lobi eloko yo bate ya kabiso ngo mingi ba lobelela kabiso ngo mingi ekotaka efandaka. Alors réveil faut kota efanda. Lelo tozo partager za introduction et ça juste introduction. Thème nanga lelo na lobi boye. Bande konanga toteyaka bakopambola yo tozoteya okozwa okobala nyonso tu wana eza malamu parce que eza na kati ya loba na nzambe na kati ya loba na nzambe tant bateyaka biso eza na biloko mibale oyo basala nzambe basalaka ou bien kozala pe 3 tokobakisa lisusu liteya oyo tobengaka prédication eza enseignement te toza na prédication toza na enseignement awa na Wake Up Call TV awa toloba na plateau ya Wake Up Call to the church and to the nation to banda beaucoup plus en co-enseigner ndeko nanga mwasi zala patiente ndeko nanga mobali ozala patient oyo kaka ba enseignement yango moni tokobenga basala nzambe belé parce que mutu na mutaza na dona ye mutaza na capacité ya ko comprendre makampe ya ko expliquer peut-être nga na ko expliquer malamu te to bengi apôtre Dani akoya ko expliquer yo comprendre peut-être to comprendre apôtre Dani te o ko comprendre mutu moko akoya ko te awa alors oyo espace oyo ezali pona ba enseignement to kota na deep to comprendre makambo parce que ceux qui te comprennent te naza ko insister mutu moyen o pese lo kona valeur ya te pose comprendre ngoti so zo comprendre ngoti ko zango likolo pese ozo comprendre ngoti ko fanda te e ko bota te nzoka ne makambo nzambe fo fanda avant e bota alors lelo na ye na temoyo lelo eza mukola lingala lobi peut-être cause à français semaine okune cause à la invité moko aye azo anglais yo zala kaka wana nzambe akofungola yo mayele po o comprendre. Alors thème na biso lelo ezali pourquoi cette appellation na lingala tobi pona nini ko benga maboye. Pourquoi cette appellation na tie point d'interrogation appellation eza nini église ya Jésus-Christ baso benga ngo église de réveil ba bengi église ya Jésus-Christ ba benga ngo église charismatique. Alors biso tonto yekola sur le réveil. Pourquoi ba benga ngo église à réveil? Pourquoi ba benga ngo église charismatique? Bande konangai ezana ba église mususu kombo nango dénomination nango net église oyo na pesa net exemple et pas nga na sambelaka ezali kombo nango église la porte des brebis, église Air Sazali, église sur les pas ezali tozana ba église na ba kombo ezape na église mususu oyo apesa kombo que église de réveil. Ozomona wana eza kombo église na ye to confondre te réveil spirituel eza pona batu nyonso mais au mona pasteur moko aza na ministère na ye apesa église na ye kombo l'église de réveil ou bien ministère de réveil wana apesi kombo mais to zonga oyo réveil pona mutu nyonso oyo église corps du Christ ba bengi yango église ya réveil église charismatique. Pourquoi ba kombo wana mibale? Alléluia. Toyebi na Bible na Actes des Apôtres 11 verset 26 ezalaki ndenge nini
Yesu akei atiki ba ekoli babandi musala. Tangu batu ezaki na ville ya Antioche pardon, soko tangi na Actes des Apôtres 11 verset 26 na Antioche. Kuna basala nzambe babanda kokende mission côté ya kosala ba miracle. Bango te ba mipesa ki kombo baza ba chrétien. Wana chrétien nyonso mosala nzambe nyonso ayebi likambo. Ba mibenga ki te me batu batali bango. Balobi oh, bango bazo sala kwa Christ. Nde place kombo ya chrétien e bandaka. Ba komi ko benga ba disciple ba chrétien. Pona nini ba moni Christ kati na bango. Ezapelo lenge moko église de réveil. Yesu Masia na kati ya Bible to mona esika moko te alobi ete oyo église nanga bobenga ngo église de réveil to moni te. Bobenga ngo église charismatique to moni yango te. Mais eza mouvement moko eyaki na bane moko nde mbala moko ba pesi église ya Jésus Christ ba pesi ngo kombo église à réveil, église charismatique. To koma pe o biso toza bata réveil, o biso toza bato toza église charismatique. Surtout nga so batuninga église na bino eza ndeni, eza méthodiste, eza tout ça là. Nga lobi ngai na samba na église charismatique. Omona pe batuna nga église charismatique eza nini. On a oloba pe biso tozali église na biso ezali église ya réveil toza bato église ya réveil toza bato to bengami église charismatique. Alors biloko na mi balé to lobaka to répéter. Il faut impacter parce que soki babanda ki histoire ango soki babanda iko pesa soki babanda iko pesa mbala moko église à Jésus Christ comme bonne église à réveil église charismatique po ba monaki bilembo ya réveil na kati église à Jésus Christ po ba monaki ba charisme. Alléluia. Ba monaki ba charisme na kati église à Jésus Christ. Yango ba benga ki yango mouvement moko bimi mbala moko ba pesi yango mbala moko église à réveil église charismatique. Alléluia. Question oyo tangu nyonso pasteur moko to ko inviter ko ya to banda ko tuna kai toujours question oyo po ye pa ya no la biso selon connaissance na ye selon compréhension na ye nga lelo na ye selon compréhension na ngai mais naza pe na besoin ya ko yoka compréhension ya batu mususu awa ezali mayekoli ezali enseignement to ye ko yekola na mozindo. Alléluia. Réveil wana babengi biso ba monaki nini po ba beng église wana église à réveil to bandi na réveil ba monaki nini na English balobi revival ba bengi the Church of Jesus Christ is the revival church charismatic church ba bengi nengwana. Alors réveil ya liboso eza nini to moni pourquoi ba benga ki église wana église ya réveil ba benga ki yango po ba monaki bilembo ya réveil bilembo ngo eza nini na Psaume 121 verset 3 à 4 bazolo banini kuna balobi c'est lui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Nous servons un Dieu oya lala kate animba kate siko ko lala ngote ko nimba ngote to kene male me to apprécier. Alléluia. Toza précété plateforme oyo eye poto zwa connaissance poto senga o ezali important na kati église. Nzambe so kamoni so to senga avec la connaissance parce que notre prière doit être accompagnée na o babengaka inspiration ndenge Saint-Esprit so kamba na connaissance ya liloba connaissance ya makambo ya Nzambe tango zo bondela avec la connaissance okomona Nzamba ko sepela akokokisela bino obozo senga. Alors to izoye ko la réveil to moni na wana na psaume balobi ke to servi Nzambe oya nimba kate alala kate. Jésus Christ quelque part dans le Nouveau Testament lobi mon père agit moi aussi j'agis. 24 hours. Bible lobi na biso prier sans cesse. Donc batindi biso to prier 24 heures sur 24 heures. Oh, bon on a la te nzoto nange ko pe mate toko kende malembe toza presete. Lelo place na osuka lelo na suki lundi okuna lisusu to continuer malembe awa eza makambo enseignement. Gloire à l'agneau. Yesu Masia alala kate animba kate. Alors l'esprit de Jésus-Christ oh Yesu Masia lobaki ete na kei na kutika bino orphelin te na kei Saint-Esprit akoya tango akoya Saint-Esprit yaki na mission na ye na makambu amemela ki biso vie na ye amemela ki so vie ya lola amemeli biso vie ya sika aya kokotisa kati na mutu aya kokotisa kati na ba chrétien kati na église. Alors l'esprit de Dieu wana oya yaki
lui, il ne sommeille ni ne dort. Parce que sa troisième personnalité est Trinité. Si Dieu ne sommeille ni ne dort, si Jésus-Christ ne sommeille ni ne dort, son esprit ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Okoko pema na nzoto, mais batozo loba makambo molimo. Nzoto nzamba pesa on permission pema na tangu nango. Mais molimo na biso ezala toujours na présence ya nzambe. Yangwana nde bazolo bakozala éveillé liboso na nzambe. Alléluia. Yesu masi alobi lisusu na Matthieu 26 verset 41. Alobi veillez et priez, veillez et priez. Veillez wana baloba wana ezaka kaya kosala veillete butu butu ozo sala boye butu butu na mabondeli. Oui, kozala susu éveil, kozala susu o aza na réveil et l'église eza na réveil, eza église eza vigilant. O ezo kengela, ezo nimbate, ezo la te. Toko mona, toko yekola, kolala eza nini, pe kozala ya kolamuka eza nini. Tozo kita. Alléluia. Nathan na dictionnaire normal, hein? Na dictionnaire normal parce que ba mot mususu ezala kaka o comprendre ngo kaka ndenge ba expliquer ngo o comprendre mbala moko. Tozo kita na Ephésiens 5 verset 14 balobi bo Ephésiens 5 avant to kene na définition. Ephésiens 5 verset 14 balobi réveille-toi toi qui dors et le Christ t'éclairera. Église à Christ c'est église à lumière. Il faut tongenga. Mais soko lali ozomona kuna Yesu aza prêt ya kongengisa ngana yo. Mais alobi tozo lala, alobi to lamuka po yangengisa biso. Pongi alolenge nini oyo zo lala ti lelo zo ngenga te. Toko kita to otala. Réveil la kisi na dictionnaire balobi ezali passage du sommeil à l'état de veille. Donc réveil ezana katikati o lalaki balamusi yo o wuti na pongi o lamuki. Nzoto na yo molimo na yo elamuki yango nde baobenga réveil. Yango mona bandaku tozala na réveil vandi wana na okene musala tan mususu na kolamuka reta tikana tia réveil. Alléluia. Biso tozana réveil molimo na nzambe. Azo sala na kati ya liloba na ye. Liloba na ye zo lamusa batu o balali. Alléluia. Deuxième signification balobi réveil ça sous l'effet de reprendre une activité. Bozo mona nde to kite kuna balobaki o lali après sali nini o lamuki. Passage ya pongi na katikati wana balamusi yo après o lamuki na mokili po vivre. Deuxième explication balobi réveil ça le fait de reprendre une activité. Donc ceux qui osala ko sala activité moko tika otika activité wana ya malamu oye ko sunga oye ko sala malamu na vie na yo na ndaku na yo ozo sala ngo susute opportunité ko sala ngo ezali peut-être opportunité ya te là c'est autre chose awa na selon explication oyo eza explication oz ezali activité pardon oyo zana opportunité ko sala ngo mais ozo koka otika na yo ko sala ngo peut-être ozali ko yembela nzambo tika ndeko na ngo za ya ko lala peut-être ozali kopesa mbongo na yo tango yoki mateya o elalisaka pongi tika kopesa zongisa boye tango yo tiki yango pona nzambe oza ya kolala wana ezaka ba explication mike mike tokende koyoka na mozindo. Haleluya. Soki ozalaki pe ta mususu koteya ozali kolamuka tongo tongo ozobenga ozoteya ozosongisa na ba Afrique wana tomona bato azoko ganga asala programme na ye chaque tongo ala mukaka après atika ko sala yango soki ka ko tiki ko sala yango selon explication o eza biblique te et outi na dictionnaire Robert na dictionnaire Larousse balobi réveil c'est le fait de reprendre une activité soko zongeli activité ozali ko sala c'est que o lamuki. Soko tiki activité banaye ko sala, c'est que o lali. Alléluia. Définition mususu balobi. Réveil, c'est le fait de revenir à la réalité. Oh, wana kutu eza easy pona ko expliquer ngo. Na langage na sono mais yo zo lala ko o tala makamde ezo le ko zo monate. O sutuki bo oh, ya solo na mona kite nzoka si komi bo problème ngo. O lala ki. O bosani réalité. Obosani réalité pour nanine. Ba PC exemple mon na dictionnaire. Balobi n'ayez pas trop d'illusions. Ozomona. Une explication oya suka balobi le fait de revenir à la réalité.
yo zalaki na réalité après olali na opongi olali pona nini olali na ba illusion na yo olali pongi te ndenge tolalaka mais makanisi na yo conscience na yo ebandi ko kanisa obosani réalité o peut-être fallait yo bongisa na ndaku na yo tango bakoya kolamusa yo na liloba moko tango bakoningisa yo na liloba moko baoloba na yo okosutuka olobi mais nazolota ozomona wana pesa explication oyo dictionnaire epesi balobi ezali pe ko revenir à la réalité après un beau rêve ozo rêver une explication ande na pesi siko verbe ya rêver ezanini verbe ya rêver ezali ko se réveiller donc ko lamuka ko se réveiller ezali o lamuki babengi pe verbe muso ezali être éveillé oza ya ko lamuka o lamuki se réveiller oza pe éveillé. Donc, au vandi ya kolamuka. Gloire à Jésus. Ko se réveiller, zali, verbe réveiller, balobi, tirer quelqu'un du sommeil. Ndena lobi, ozai kolala, na activité moko boy. Ozai kolala, na réalité moko boy. O falo sala, na vérité moko boy. Ya loba na nzambe, o ifale yo sala, o salite, tant ozo salate, ozana katia pongi. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième explication, il y a réveillé balobi, ramener à l'activité. Il y a un kato autant na likolo, donc reprendre une activité. Donc ramener à l'activité. Ramener boyebi ba verbe nyonso ezakana r ezalaka neti bozo salango pour la deuxième fois ou bien pour la troisième fois. Ozala ki animer une activité moko boye, olali na opongi otiki na yo ango. Après, ba ko ranimer yo. Netol ba ko réanimer. Mutu azalaki, il y a ko vivre. Pe melingo kata na ye na hôpital, basala kanini réanimation. Donc, azalaki na ye bien, sikoyo, azo pe malisusu te, ba ko sani, ba ko babaksi air, ko réanimer ye. Awa pe balobi, ramener à l'activité. Bazo ramener au pourquoi? Pose la qui amène une activité moko boy. Bongo tiki na yo ango. Bongo abandonna na yo ko sala. Rêve ya kanini. Ba memi mate ya moko bo. Po ba ramener une activité ozai ko sala. Mate ya moko ko yawa. Mate ya moko bazo tezo ningisa. Olobi nga naza mwana nzambe. Comment naza ko pesa mbo na tika? Comment naza ko gêner na tika? Donc ba ramener yo na activité ozai ko sala. Toko comprendre. Pourquoi babenga que église ya réveil, babenga ngo réveil, pourquoi babenga ngo église charismatique. Lelo nazo tia fondation avant to banda kotonga. Tozo kende musika. Nzamba lobi message eza musika, eza mulai, toko welela te. Alléluia. Après ba lobi lisusu ko ramener na activité, eza lokola ko ranimer. Ndenge na lobi ko réanimer, ko ranimer. Verbe ranimer et l'axi rendre une personne la conscience. Donc, kozongi sa na conscience na ye. Bozo mona ba explication on na ba mot. Ezo kene kaka momoko. Nyoso na eza dérivé à réveil. Nazo expliquer pour te comprendre bandeko. Surtout bandiko comprendre ba mot. Oh Bible ezo koma eza easy. Pour moyen ya koleka na ba micro baladeur ezalaki te. Mais na masolo zo tuna mutu yo za na église à réveil yebisanga réveil za nini ngo pourquoi ba benga église à réveil mutu akobeta munoko abeti munoko pourquoi ba benga ngo église charismatique mutu azobeta munoko azobeta ayebite yem taza ko appartenir na église à réveil yem ta lobi so batunie yo za catholique te nga na catholique te na mutu église à réveil biso tu église charismatique tuna ye église charismatique ezanine réveil ezanine et l'autre côté alors soko yebite moyen pour pratiquer zate. Ce qu'on y évite qu'on pratique. Je crois dans Romains 10, si je ne me trompe pas. Fais à la Romains 10. Romains 10, place au bazo le baquet. Ce qu'on tindi batute batbaroye bandengeni. Vous comprenez? Mais batou baza. Bazo tel bananzambe boze la totangango. Ce n'est pas ma parole. Wane ko le kate. Bien que le kinga bongo na mutu. Na koma ki yango na kaete. Mais totanga yango. O mona tina nini. Wake up call. Espace ya wake up call ye. To ye kola. Tozo koka kotia liloba na nzambe na misala te. Po to comprendre te. Ni les mots, ni les enseignements. To comprendre te. Bazo ko expliquer. Toza ko comprendre te. To yo kande bibelobi. Na livre ya Romains 10. Romains 10 à partir
à partir du verset 13. Bible lo biboy. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nabandeli, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Na 14 balobi, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Question monsieur Landi balobi, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Na verset 15 balobi, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oh, to bandi na scène à verset 15. Les prédicateurs sont envoyés. Mais quel prédicateur? Prédicateur au baye. Bazo te matea o la lisaka pongi, to matea o la musaka. Bazo te matea yako faire endormir foi ya batu ou bien yako réveiller foi ya batu. Wana ya liboso. Balobi ke batu. No moni kuna balobi nini? Balobi mutu nyonso ko invoquer ngai. Na verset 13, babi, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si on a 14 batuni batu ba ko invoquer ndenge nini, so ba yebi na bango kutu mutango bango ba ko invoquer te. O elandi ke so balobi ba ko invoquer ndenge nini soki ba yoki atayete. Après balobi ba soki ba ko yoka ye ndenge nini soki batindi basala nzambe te, basala nzambe ba ya. Est-ce que bo yoka te? Bo yoka te? Mosala nzamba tei oyoki. Est-ce que ozondima po abalobi soki ndeni ba ko invoquer so bandimi mutu angote. Ozomona ba sala nzambe baza. Est-ce que makamba oteya oyoki yango? Bon, to yoka po toze belé l'église. Tant to yoki yango. Est-ce que tozo comprendre yango? Est-ce que tozo comprendre po to ndima yeso yango? Après to mati, est-ce que lokola to comprendre obandi déjà ko invoquer? Ozomona po tant balobi kuna na 13 ce qu'on invoque aux la sauver, salut, eza kaka ya salut à molimo te. Eza na ba réponse ya vina yo, musalo zo luka, na ba réponse ya ba prière na yo zo luka na bana no nyonso wana eza salut. Salut salvation, eza ka package. Ezali na salut lobiko ya nzoto ya molimo. Ezali na aide. Salut eza lokola nzamba zo pesa o solution. Na ba problème na o eza physique pe o eza spirituel. Alors, na 13 wana nde ba lobby. Mutu nyonso akoluka nzambe. Oya ko invoke nzambe. Nzamba ko yanola ye. Ako yanola ye na makambo nzoto, ako yanola ye na makambo molimo. Yango balobi, batu ba ko invoke nzamba ngo ndenge nini? Soki ba yebi na bango yete. Soki ba ndima na bango yete. Bible koteli biso lobi o. Me batango pe ba ko yeba ye ndenge nini? Ba ko ndima ye ndenge nini? So ba pe ba yoki yete. Bible koteli biso lobi susu bako yoka ndeni so basali bazete tala basali nzambe bela me bazo te ya biso nini po ti lelo toza ko invoquer te po nzamba biso ko invoquer yako yanola yo basala nzambe ba te ya biso nini yangwana tozalia wana wake up call appel de réveil toyena mateya oyo ko lamusa toyena mateya oyo ba enseignement ya muzindo po yo comprendre o banda ko invoquer po zo solution na problème na yo ebele ya bato komi na mikumba ya ba problème mikumba tozo bonde ya tozo kota ba prière tozo kota ba prière to bima po toza kana ba période na vie toza na ba saison sèche oleki obondelaki nzamba pesa yo bilamba ya malamu kolata na saison na ozuite saison elandi obondele zuite tala ba problème ndenge zokende ya saison sèche ozuite saison de pluie ozuite tozo keneti wap to ana posa to bondeli nzamba yanoli yango to yawa pona restauration to lamuka esiko zai ko lala o lamuka ndeko nanga to yoki awa explication à réveil dictionnaire mtelobi soko tiki ko sala ba activité o nzamba pesa yo ozo lala ozano na bomo ina nzoto mais ozo lala. Alors eko luka mate ya ndenge nini po yo lamuka ba ya oteya yo molimo na nzamba ko ya ko teya yo na point wana oyo laleli po lamuka. Alléluia. Donc tolobaki ete ko zala réveiller ezali pe ko rendre une personne conscience na ye ko zongisela ye conscience na ye ko zongisela ba mouvement pona ba mouvement na conscience bande ko na ngai ko lala na ko lamuka eza différent. Mutu soki alali bandeko tangu to lalaka ngana o to lalaka
après to lamukaka. Est-ce que tant yo lali ba mouvement ni yo ça? Tant yo lali vini ni o longo na Stratford okei oketi Brixton. Okokate po lali. Ozomona. Mais tant yo la muki ba mouvement okomo tambola. Okomo sala ba mouvement. Ozokende oke musala olambi na ndaku okombi ndaku na poza ya kolamuka mutu alali asala bongo te. Église de réveil, église charismatique. Pona nzamba azomona biso to sala misala oya pesa ki biso te. Toza ya kolala. Tozo sala te, to sana mukilio, to luka na biso mbongo. Na komi na mbongo, na sombi bandaku, eza mabete eza bénédiction. Mais yo bengami mutu église de réveil. Est-ce qu'on zo vivre na molimo to tikalika na nzoto? Bozomona, nzamba lingi to vivre, ndenge to vivre. Balobit, Bible lobi. Je souhaite que tu prospères dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ozomona, état ya âme na yo ezo prospérer bien, ya ngwanande apôtre Paul alobi na lingi pe o prospérer na nzoto. Donc na nzoto na molimo, comme et prospère l'état de ton âme, na nzoto nyonso faut que ne together. Mais to ye na réveil pour na kolamusa bato balali na molimo. Donc kolamusa ezali pe ko rendre une personne conscience na ye pe ba mouvement. To lingi ba mateya oyo tango ba tei conscience na yo esali. Pe ozongeli ba mouvement na yo. Po oyo ba pesi explication ezali ya vie oyo physique nde to vivaka. Tozo zwango eza ndenge moko na makambo molimo. Na molimo eza na bato conscience ezo sala lisusu te po ba yoka ki mateya oyo lalisi conscience na ye pongi. Ba mouvement bazo sala lisusu tende na lobby opiaka sumbongo te opiaka na osambelaka na lisusu te ojenaka na lisusu te okendaka susu église te mais ozo benga kaka ozali moto ya église a réveil. Amen. Nzamba zwa lokumu. Explication, pardon, exemple ba pesi biso balobi était ces discours ranima les troupes. Balobi nini? Balobi maloba ya mutu a lobi et sali ete et réanimer bato ba yokiye. Bon mon matin à réveil. Maloba mutu a lobi et sali ke et pesa e lisusu vie. Et pesa vie na bato ba yokiye. Yangwana réveillé. Merci. Kozala éveillé ou bien kozala réveillé. Oza kolamuka. Balobi ici c'est reprendre une activité après une longue inaction. Donc, tango lalaki, matia moko ye, et la musiyo, obandi susko sala ba action, obandi sala mouvement, obandi sala sou musala, nyon sob explication wana, ezo ke de ka together. Awa ba pese exemple balobi, allons, réveille-toi, secoue-toi, balobi o telemadi, lamuka, ninganako, Yangone Saint-Esprit azobana biso. Église de Dieu, église de réveil, église charismatique, to aboya, bolamuka, to ningana, to sala ba mouvement, to sala musala, o nzamba lobaki ete, to sala o batu ba monaki, yangonde ba bengi biso église de réveil. Nalobi tozo kene maleme. Ekobima awa nyonso. Ba sala nzamba ba koleka to kotuna bango ba question. To kotuna bango ba question selon liloba na nzambe. Toyeba soki tilelo toza digne ya kobenga maso église de réveil. Tolala toza ya kolamuka. Tomona soki tilelo église wana ya Jésus Christ tolobaka. Eza digne babenga ngoso église de réveil, église charismatique. Eza na ba charisme, to eza na ba charisme te. Balala pongi to baza ya kolamuka. Tout dépend de Dieu hein. Tout dépend du langage de Dieu, langage ya batute. Pour batu musu ba komona ke église wana église de réveil. On retourne église de réveil pona nini? Abandi kotanga o nzoka ndeza libanda ya vie au Saint-Esprit memeli biso. Eza libanda ya vie au fo biso to vivre. Alléluia. Tokei na charismatique. Wana ezaki ya liboso, babengi biso église de réveil na expliquer réveil eza nini po bino mo ba no checker. So boza ya kolamuka, so boza na mouvement wana nini selon la vie de la Bible. So ki bozo tambola toujours selon la Bible. So bozo tambola toujours ndenge Saint-Esprit azo permettre biso to tambola. Charismatique, babengi biso pe église charismatique. Oyo kuna na kati tozo mona mo charisme. Définition ya charisme ezali qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique.
balobi eza qualité ya mutu oyo aza na don ya kosepelisa batu ana don ya s'imposer na vie oyo ezali publique liboso ya batu. Bongo charisme, mutu aza na charisme balobi aza une personne douée d'une influence exceptionnelle. Influence wana yango pe toko benga azali na don o nzamba pesi. Alléluia. Balobi charisme, muto toko benga aza charismatique, église o toko benga eza charismatique, eza église eza douée d'une influence exceptionnelle. Balobi comme un don surnaturel et souvent bazwa kango lokola don moko inné. Donc, si bazo benga biso église charismatique, pourquoi ba benga ki yango bongo? Po ba mona ba charisme, ba mona ba don ya Saint-Esprit, ba mona ki makoki, ba capacité, habilité ya ko sala makambo, ya ko s'imposer, ya ko influencer batu, ya ko convaincre. Awa mokile lobi nango influence. Mais biso bana nzambe na molimo mo santu, tozande na onction nde. Alléluia. Ba mona ki onction. O ezo sala makambo nanu ba mona te na mokilio. Ba mona ki ba don ya Saint-Esprit ezo sala na kati église. Yango nde ba benga ki yango église charismatique. Na pese exemple chrétien kuna na Actes des Apôtres 11 verset 26 ba benga ki ba disciple ba chrétien bango moko ba disciple ba benga chrétien te. Ezande batu batali bango ba moni Christ. Alors, église charismatique na église de réveil, ba monaki ba élément ya réveil na batoyo, ba moni ba charisme na kati ya église, yango ba benga ki yango mouvement moko yebe toza église charismatique. Toza église à réveil. Alors, charismatique ezali bato yo baza ko agir bazo sala na ba don o eza surnaturel bazo sala makambo bat basala te comme Jésus-Christ azaki na ba charisme azo sala makambo yo ba pharisien ba sadducéen nanu ba monate na tango wa Jésus-Christ asala ki avec charisme. Jésus-Christ a tikeli biso molimo mo santu o aza na charisme. Saint-Esprit pesi biso charisme na ye. O eza ba don, o eza la puissance, o eza onction. Yango Yesu Masi alobi na acte 1 verset 8 alobi et vous recevez le Saint-Esprit et vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Nesima bobandi ko sala. Alléluia. Donc, nguya wana, na onction, na ba don, na présence à Saint-Esprit kati na biso, batu ba monaki yango, ba confirmer toza église charismatique, toza église de réveil, po ba lala kate, po ba lembi ko salela nzambe te. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde, c'est lui qui est le propriétaire de cette église. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui, Oyazo Tambu sa église, qui est le maître de cette église, le corps du Christ. Il ne sommeille ni ne dort. L'esprit que le Seigneur nous a laissé, cet esprit-là ne sommeille ni ne dort. Seigneur Jésus-Christ avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Notre Jésus jusqu'à présent, à travers le Saint-Esprit, a quoi agir, bisopeto quoi agir. Nous sommes là, na quatre églises en Zambé, toningi to mona ba miracle. La parole de Dieu nous dit, les royaumes des cieux, ce n'est pas les manger, les boire seulement. La parole de Dieu tant au prêchango, et zakakate en parole, mais en démonstration de l'esprit et de la puissance. C'est ce que nous voulons voir. Ba maladi ba bika to mona mitema batu e bon wana to mona ndenge maladi ezolongwa na nzoto batu tozolobela o ba magie wana te tozolobela o ba fake wana te ya lokuta wana te makambo yango batu ba monaki yango ba benga ki église ou église de réveil ba benga kango église charismatique wapi ba charisme. Ba charisme o molimo na nzamba zo sala kati na biso ezali kaka pona kote ya batu na tote ya bango o ezali évangile matériel kaka évangile matériel ba charisme ko mona na te batu pe ya diamba batiki ba diamba ba charisme ko mona na te bato pe ba yiba ka batiki ko yiba to ko mona awa bandeko boko mona place ngana zali Okoko ma place ngana zali. Oko mona, oko se comparer comme babenga ka la parole de Dieu et la lumière. Oko mitala. Oko ta l'église no makamozo sala makuna. Oko ta la so ba charisme Saint-Esprit sala ka mikolo nyonso. Oko ta la yango. Bongo to yeba soki ti lelo toza digne babenga biso église de réveil ou bien église
charismatique. Alléluia. Yes. Kolala bandeko ezali cessation d'activité. Parce que tant que lala ka activité moko ezo salamate. Yangwana ne miso nzambe ko mona ngano to lala. Pona ba activité o ya église, ba activité ya ko biksa milimo, ba activité o Saint-Esprit lingi biso to sala. To mona ngote nzamba mona cessation d'activité spirituelle. Cessation ya ba activité o ya pesa biso to sala. To zui ba activité na biso moko to tie to zo sala alors pa ya nzambe ezo kontete. Azo mona biso to zo lala. Dormir, c'est cessation d'activité, c'est reposer, cessation d'activité et de mouvement. Tozo tambola lisusu te. Tozo tambola sur le pas de Jésus te. Tozo landa ba pa ya Saint-Esprit te. Tozana ba mouvement mon côté na molimo. Tozo sala ba mouvement na nzoto. Na kenda ka musala na zongi eza bien bon. Nzamba lingi ba fainéante. Alobi oya ko sala te akolia te. O wana. Mais oya ye ya molimo. Azo mona biso tozo lala. Église tolamuka. Alléluia. Et toza na vie. Siko explication nyonso wana nga na pesi, to na vie o molimo na nzambe ayela kibiso. Yesu masi alobi nga na kei. Alobi na ba apôtre na acte 1 wana verset 8. Bozala kaka na chambre haute. Bo bouger te bozala kaka awa. Molimo na nzambe tango akoya. Akomemela bino via sika. Akomemela bino ba instruction. Po Yesu alobi na livre à Jean. Alobi Saint-Esprit tango akoya. Akozwa epa na ngai. Yango akopesa bino. Akoyela bino ye mon côté aye nango. Mais azu epa na nga ayeli bino. Donc molimo na nzambe tango azuyaki. Tango azo kota na vie ya mutu. Aye na vie. Aye na ba instruction, aye na ba principe, aye na nouveau régime, kati na vie na yo, kati na société, kati na église moko. Vi wana sikoyo, soki yo zo vivre en te, ndeko na nga oza ya kolala. Vi wana, soki yo falsifie ngo, soki yo komo tambusa vi wana selon yo, epa ya nzambe, oza ya olamuka te. Alors na kati église, biloko ebele to sala. Et où t'es pas nzambe te. Et là lisi ba nzambe. Ma te bele ba tei. Et là lisi ba nzambe. Lui etinda ba nzambe. Na ba activité. Ya molimo mo centre. Ba activité. O ya nzambe. Yesu masi alobini. Yesu masi alobini na Jean 4. Tango azo soana la femme samaritaine. Banani ba disciple ba ye liye biloko. Abi Jésus Christ. Seigneur. Zwa biloko lia. Abi non. Na olia te. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Quelle était la volonté de son Père? Yesu ne sommeille ni ne dort. Azala ki wana ba activité tata na ye. Na ba mouvement tata na ye. Il ne sommeille ni ne dort. Mais ngana yo to tiki business ya papa. Yesu azana na 12 ans na temple. Marie na Joseph ba yokuta ye. Son, where have you been? Abi, don't you know that I'm doing my father's business? Hallelujah. I like that in English. Batuni Yesu na 12 ans. Yo Yesu to luki na temple obungaki. Ozala wapi. Abi boyebite ke nazo sa misala ya tata. Nazana business ya tata. Tata lingi biso to zana business na yepe business ango. To sala ngo selon l'esprit de Dieu. Pas selon toi. Po yo ozali créateur ya business wana te. Fondateur ya business wana eza yo te. Mutu sera créé net appareil na ye. Pona ni to landa ka instruction. Pona nini, pona utiliser appareil on a malam. Alors business ya ko sauver ba âme, business ya ko kota lola, business ya ko koma Bible. Yo te muto bandaki yango. Alors pourquoi yo mosali na Nzambe? Pourquoi biso ba chrétien to zui mosala ya Nzambe to memango selon nous? Alors tango nyos to mema mosala ya Nzambe selon nous et pas Nzambe, tozo vivre te. Pardon, toza na bon toza ya ko la mukate. Toana ba activité na yete ko la mukate dans le sens que bolali po bozo sala sous activité na ngate mais boke ko la mukela kuna na ba ambition na bino na ba illusion na bino. Donc pour moi Dieu vous dormez. Soki bolali to ko endormir pe molimo na nzambe. Soki to lali Saint-Esprit pa ko fanda ko sala le côté parce que molimo na nzamba sala kana bato balamuki bomon to tangaki na Ephésiens 5 verset 14. Babi, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ t'éclairera.
pona molimo na nzambe a utiliser yo il faut alamusa o nanu yango na ye to ye ko la réveil to senga na molimo na nzambe alamusa biso po a continuer ko sala na biso molimo na nzambe animbaka te donc asala ka pe na bato ba onimba te na monde na ye ba o ba otambola selon ye bango na nde ba onimba te alors aotambola na bango soko komo sala selon yo église komo te lo banzambe selon bango ba komi ko falsifier lo banzambe ba komi ko te ngo pona mabumu na bango Saint-Esprit otambola na bino te balobi te que Saint-Esprit alongwe kat na bino te il est là Bible lobi ne la tristez pas soka komi a triste akosala lo côté l'air nini ezolakisa ke ete biso to lali to lalaka tant toza ko attrister molimo mo santo to lalaka tant to désobéir ye tant to twist donc to mélanger ba idée na biso to mélanger ba expérience na biso personnel na kati ya loba na nzambe tant nyos to sala ango ndeko nanga okomi inactif na monde spirituel okomi inactif pona lobi Saint-Esprit asala kana bato bazaya kolamuka nini ozaya kolamuka ozolanda bapana ye bozo kende malembe ake na gauche po ke na gauche oke na droite okei boy ya pusani yo tikali ozaya kolala il faut bateya yo baya na liloba moko o ekopesa sous force elamusa yo po tele mosala ba mouvement Alléluia yango na bandeko o ezali première partie na biso pona mokolo lelo yango na yaki nango eza première partie toko continuer toko yeko la réveil toko yeko la ngona mozindo po yo na nga to comprendre ngo parce que lelo misala ya réveil zo mona na sous église te next week ta on akoya toko tanga misala ya réveil o eza très important église parce que église ya Christ e botama na réveil molimo na réveil yaki Saint-Esprit yaki na mokolo Pentecôte next week toko kota na premier réveil to banda ko kene malembe toko benga basala nzambe awa oya ko yana anglais ko expliquer biso oya ko yana français ko expliquer biso oya ko yana minoko presque nyonso tolobaka ata Swahili ata Chiluba ata Kikongo tozana posa na bino ba pasteur bo bengi ngai numéro na ngai eza facile po bozwango soko tali cassette na biso liboso numéro na ngai eza wana benga nga pasteur toko senga mbongo te po ya kosunga bana na nzambe yo pe église oyo tia kombo ke eza église de réveil yaka ko expliquer biso pourquoi obengi epesi kombo na église na yo na ministère na yo église a réveil to na posa ko yoka tolingi to vérifier nyonso tolingi to tala nyonso soki ya solo kino lelo toza ya kolamuka to toza ya kolala alors koto toza ya kolala tolingi to lamuka réveille-toi et le Christ t'éclairera. Yesu masi azoloba. Lamuka. Nana posa kongengisa yo. Nana posa ko peso bloko zo senganga. Mais oza kolala. Kolala elaksini. Oza na côté mususu. Bible bi cherchez premièrement. Et le reste vous sera donné. Ti lelo oza na le reste. Nzoka balobi le reste to lukangote. Ekopesa melabiso babito genete na bomaka nzoto na ngai te balobi chercher eloko balobi chercher yango na ndoko bimisa be fort na yo eloko babi chercher yango ko payer prix mais lelo to koma ko payer prix na biloko eza deuxièmement na biloko ekopesa melabiso sans osale fort. Alléluia. Ma sœur, mon frère, réveille-toi. Banda ko senga réveil basenga ango lelo kaka o na séance liboso toko bonde lawa ata 5 minutes to senga nzamba tinda revival eza suna church te revival eza maloba te ezali mote bakomi wana ke to se église a réveil revival eza misala eza ne balobaka pa ki pasteur ona eza titre te eza ne musalo zo sala ki pasteur bomoni ba chrétien wana ba bengai bango ba chrétien bazaki ba disciple bazaki ba apôtre à Jésus-Christ Yesu atika ki ba disciple atika ki pe ba apôtre les 12 apôtres ba bandi ko keno tambola ba moni bango ba pesi bango comme chrétien bongo yo ndeko na ngai bongo église ba benga au réveil pour na problème ni ba moni eloko nini ya réveil wana ti lelo tozo benga na ze église à réveil na ze église charismatique ouais ba charisme ya molimo na nzambe ouais ba charisme senga yango soko moni eloko moko zalaki nango bungisi yango bandeko na ngato banda ko senga kutu na koloba ezu bane belé na l'église c'est un peu rare bate ya biso réveil za nini bakota na muzindo po epesa batu posa
Alléluia. Tant bazo te abiso ango. Tellement batei biso mingi c'est batei biso mingi deuxièmement batei biso mingi biloko mokili. Talande to komi na posa biloko na mokili. Po yango ne batei biso mingi. To tambola na micro baladère, to banda ko te ko tuna batu. What mean revival? What is revival? Mon frère, qu'est-ce que cela veut dire réveil? C'est quoi le réveil dans une église? C'est quoi le réveil? To tuna batu. Ngana tuni batu mingi na téléphone, na tuni bo mutazo beta mno. Ao beta, nzoka za mu église a réveil. Bozo mona, na mituna biso to tondi na nini? O to tondi na ngo yango to ko senga. Ba mabala, yango na to ko senga. Ba bénédiction, yango to ko senga. Eza mapa. Yesu alobi eza mapa bana na ngana ko pesa bango. Po Yesu apeso libala eza nini? Mais babi to rechercher premièrement. Chercher to luka yango. Ko luka ba fournisaka be fort. Ko luka ba payaka ba prix. Pona ame na yo, pona ama famille na yo, il faut o luka. Mais biso to twist. So every time ta union to twist. To zui deuxièmement to tiango premièrement, bande ko to lali. Ma teya oyo, ba tei biso des années et lali se église pongi. Toza susu digne ya kozwa kombo na réveil te, charismatique te. Ba koti sin église, o ezali ba benga so ba mankiona. Yango ne ba benga ngo charisme. Yango ne ba benga ba don ya molimo na Nzambe sala. Yango ne ba benga ngo onction, yango ne ba benga ngo puissance. Ezo longo la biloko na nzoto abat. Bande ko na ngai. To lali tangu mulai, revival. We need revival. Toi na posa réveil. Réveil ezali tangu nzamba ye. Aye ko visiter peuple na ye pour renouveler biso. Aye ko visiter peuple na ye pour restaurer biso. Tuba batu musu batei retour à la parole, retour à la parole. Oui, pour zongisa biso na liloba. Mais na makasi na yo te. Yo senga kaka nzambe. Loba nzambe send tinda lisusu mu pepo na réveil. Na vina nga. Na lingi na bonde ya lolenge na bonde la te. Oko tuna nga mama Joyce. Batu ndenge bazo bonde le bele wana. Yo koloba te ke réveil koti. Réveil soke koti Yesu. Wana ezali sujet lelo te. Mena pesa bino kaka moko. Boyo ka réveil soke koti. Réveil soke koti. Toyo kango na Matthieu. Matthieu 6. Toi na Matthieu 6. Matthieu 6 verset 5. Nabai toye ko yekola ko ganga te okopambola mokozongisa mapambola on na ba prophétie ngo ebele ba pesi tozeli 3 ans tozeli 5 ans tozomona te tolingi to lamuka tango yoza ya kolamuka soki kaka nkola moni toza ya kolamuka Saint-Esprit akotiaka kaka pa moko okuta ine loko nozali kozela lamuka nanu bate ya biso oyo ko lamusa biso to sala ba activité na biso ba mouvement spirituel to landa ba pa ya Saint-Esprit to saye to tika kwa triste ye ceux qui réveillent et continuent l'église au commande lokomoko na Matthieu 6 verset 6 pardon et dans Matthieu 5 et dans Matthieu 6 mais 5 Matthieu 5 verset 6 balobi boy heureux ceux qui ont soif pardon heureux ceux qui ont faim et soif de la justice soko zui justice ezali kaka nzambe makambo nzambe esengo na bato bana nzala pe posa donc soif haleluya komela kaka makambo nzambe soki réveil eza na église wana bato bazana soif so réveil eza na vie ya mutu omona mutu nzala kaka azoli azotonda te atangi liloba na midi atangi na 12h atangi azana soif azana nzala kaka ya liloba na nzambe kaka ya makamu na nzambe ana soif ana nzala amona batu ko bongwana amona bana na eko bongwana amona batu famille na eko bongwana aza na souci ya ba ami ya batu yango wana ozaya kolamuka parce que Yesu Masiya alobaki ma nourriture est de sauver d'abord les âmes ma nourriture est de gagner d'abord les âmes ma nourriture na mona batu haleluya o bandimi ngai o kombo na bango komami na lola e ya na butu na moi bakokota bomoni so réveil koti kaka salia ba ama batu réveil so koti kaka salia ba ama bandeko na yo réveil so koti souci ya musana nzambe mbongo na yo soutenir mutu wana mais lelo to pesa mbongo na ko bude tozo gêner na ba négligence tozo sala nzambe na ozaya kolala ubi ozaya kolala ndambo
nzambe alingi tolamuka soif wana ezonga. Olobi na ngai ke Mama Joyce bat bana soif baobondela basije nini bazobondela basije nini po mutu azobondela na se ya mupepe wana ya réveil souci na eka baambabika. Alors tango tozobondela pona baambabika bandeko na nga nzambe haleluya asalaka bilembo nzambe soki batu bakomo bongwana batu bayambi Yesu batu baforme batu baza affermi kolo akosala akobikisa ba malade kolo akosala ba porte kangame ko fungwama me biso jeno kota car ba porte fungwama haleluya jeno kota ozo mata bangomba kaka eloko boye sala melayo biloko tokotika na mokili. Après tolobi ke to ana rêver pour ba sambele belé. Yesu alobi souci nanga, ma nourriture est de faire la volonté de mon père. La volonté de son père était quoi? Azalaki na 33 ans ya ko vivre na mokili. Alobi ete butu ezoya. Botika ngana sala musala papa mbangu. Po ete butu ezokota. Ndeko nanga butu ezokota. Ask for revival. Toko kota na mozindo. Église de Dieu eza na posa réveil. Vie na yo eza na posa réveil. Réveil eza mupepe. Eza nguya. Oyo nkolo akitisaka. Et saisir mutu. Mutu aza convaincu. Bazo teya o eza salut. Mutu aza convaincu. Nakosilisa nyonso awate. Apôtre Paul na acte 19. Ake kote ya. Asisi kote ya maloba o esengelaki. Maloba ya bato baza ya kolamuka. Maloba ya bato baza inspiré na molimo na nzambe. Maloba ya bato balimba teya. Selon la nourriture de papa. La volonté de papa. Ba teya ngo apôtre Paul a teyi. Batu ba ye ko buaka. Batu ba ye ko buaka ba livre ba magie. O ekutaki bango de tonnes et de tonnes. Toza na bo occultista. Batu bazo konyo ko sala ki occultisme. Tozo telo ba nzambe. Les gens ne sont pas touchés. Hallelujah. We need that power to come down. To seize the people heart. To convince the people. Bandi ma Yesu Kristo. To na posa power wana. Po power ne zonga. Il faut yo lamuka. Omoni kuna na 14. Kuna balobi nini? N'Éphésiens 5 verset 14. Réveille-toi, après vous allez éclairer. Donc réveille-toi, après vous mona bikamwa. Yo lamuka na ko lamuka ezani, ko tambola selon mon nzambe, ko bondela selon la volonté de Dieu, ko bondela selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit aussi peut nous inspirer. To bondela pona mutu wana zwa libala, to bondela pona mutu wana zwa musala, to bondela pona mutu wana zwa voiture azo luka. Saint-Esprit peut nous inspirer, ça c'est possible. Peut asala kango. Mais biso moko, to komi ko désirer voiture, ata Saint-Esprit a yebiso na litoy, a yeko yebiso na ndoto. Bondela pona ndekono wana andi manga. Bondela pona motema na ye. Yotin okolamuka, obandi ko gêner, lopango, nalingi voiture, bambongo, ba business na osala. Tozo lala, soto lali, Saint-Esprit a vandi na ye. Lui ne sommeille ni ne dort, mais akosala te. Problème na biso to lingi ya sala. Alors le quoi to lingi ya sala, to senga ya la musabiso. To meki kolamuka to kokate. Ba memeli biso mate ndenge na ndenge lali se église de Dieu. Ndeko na nga la muka. Senga réveille église no place au sambela ka réveille kota. Pasteur na ba no terre terre réveille. Oye ko lamu sabato. Oye ko simba mitema na bato. Mutu yemoko. Sans sala soki kiri dame soki nini baloba wana. Yemoko alobi na tiki makamboyo. Ezaka na makasi ya mutu te. Eza mu pepa réveil. Hallelujah. The power of the Holy Spirit. Liloba na nzambe ko koma non seulement en parole, mais comme avec des démonstrations. La démonstration de l'esprit et de puissance. C'est l'onction du Saint-Esprit qui convainc. Il y a un charisme. Charisme et Saint-Esprit. Aujourd'hui, les sorciers ne sont pas convaincus. Les sorciers sont dans nos églises. Poto lali, malili, to komba chambre froide, moto ezali susute, senga réveil. L'église na yo réveil qui takana moto. Hallelujah. To mona ka ba film ba Nigeria. Hey, I want to confess. I want to confess. Wana ba pa na bangote. Ba power wana. Yang wana. Présence à Saint-Esprit dans l'église. Yang wana. Tu es tout fait. Tozo désobéi, tu es tout fait. Yo comment na lokwa na longo église te na étouffé comment mais ba sujet na yo ya prière ozo ko étouffé po ye kati na yo alinyo sala ba sujet wana nanu te mais yo moko misu na yo loko lezo mona ba pasi wana olobinga na ko bondela ka po na situation nzoka nde volonté na nzambe o bondela po na mutu moko abika
Tant que yozo bondela selon ta volonté, selon ton plan, selon ma bongisina yo, Saint-Esprit azawana zo tala yo. Tolala kapwani. Ponye ezali ke Saint-Esprit azazo sala na yete avani na yazo taloka bongo. Po ya tiaki pa yo linko tia pate. Prie, please mes sœurs et frères. To bondela prions. Demandons mon peuple wana réveil. Oye ya ko imposer. Oyo kuna. Eye ko s'imposer. Eye ko convaincre. Olingo lingate Saint-Esprit akangi na coin. Batu bazo bongwana bongwana. E sengwa nzambe eza batu ba bongwana. To bondela selon ba directive à Saint-Esprit. To komona eko sala na ba vie na biso na bandaku na ba église na biso. To senga together. To kanga maden comme accord. To senga réveil. Soko tali réveil. O esalamaki na acte des apôtres wana. Yesu alobaki na bango nini. Boza na chambre haute. Ti molimo na nzamba koya. Soki molimo na nzamba ye akotambusa bino. Saint-Esprit ayaki, alamusi bango, atondisi bango, bakei na mateya, o ezalaki ainsi dit l'Éternel, bakendeki na mateya, o Yesu alobaki, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ils ont prêché selon la volonté de son Père, Dieu le Père. 3000 personnes changées na litea moko. Wana rêvé à liboso toko yekola. Wapi ba 3000 personnes. Kaka ti lelo kutu pona ukangata amumoko kake komi. Donc moyen te passe. Tozaka na église na bandimi akala. Tout le monde babongwana. Oyo bazana babongwa te, bazomona na te. Batu nyonso babongwana. Même ukolo asuka. Ezala ba amususu wana ndenge Yesu alobi, il y aura des grincements de dents. Mais Yesu alingi grincement de dents te. Nzamba kokolo be loko ya mabe ko salama, mais aluka kananya ko se tenir na la brèche. Abonde la pona amwana ebika. Bande konangai. To milingi, to zabe egoïste, biso moko. Boni molinga minayo. Boni muninga. Ki camarade musuto zala kana bango kokuta na musuba tu musuto kuta na musala nzamba pusie wana poza na atmosphère wana power banda kote yaye banda kolobele nzambe eloko te nzamba pusione étranger yozo mona ka pusinga pona business a pusinga pona avancement nanga na kende forward business nanga kende liboso eza mabete mais oyo nzamba zana ngo besoin d'abord c'est son âme so ozo sala bongo oza mondimi ya réveil olali pongite. Mais oazo sala bongo te, aza kolala. Potango yoso bonde la nzambe, pesanga oyo, zongisanga oyo, nzamba vai na ye. Mais soko bandika tala molimo oyo, tala molimo mawa, na badiamba zoko mela, masanga zoko langwa, nzambe yoka mawa, nzamba bando ningala. Awa niko ningala. Abazo bonde la ni. Po Yesu akende pona kokufela batu. Zo ayebi yango ke na kufela pe mutu wane. Esengo na lola. Bande konanga. Boyaba mateya o elalisaka. Alors po yo yeba mateya elalisaka. Tozawa na wake up call. Mateya ekoyawa ezali son. Ezali appel moko o ekolamusa yo. Yango to bengi yango a wake up call to the nation and to the church and to the nation. Donc un appel de réveil na église pe na kati ya ba nation. Yango wana mateya bandoleka awa pe enseignement ba pasteur bakoya na lobi lisusu ngamo pe na bandoleka na nga toujours je serai toujours là na ba invité ou bien ngamoko je serai là on va parler de réveil na biso ekoki kanga misuna yo senga réveil na vie na o loba nzambe tinda réveil pongi nyonso na lali yo kelanga imawa la musanga ba activité nyonso nga na tika na lingi na zongela kondimananga elali pongi la musa kondimananga vie de prière nanga bien que na tondi si ça qui ba prière liboso na yo nzoka deza nango ba prière olala pongi po eza nango selon ta volonté te na lingi na bando bonde la selon ta volonté Saint-Esprit inspire moi na lobi bien
biloko ya mokili Saint-Esprit a inspiré yo mais mingi oyo ya lingi tobondela nanu mpona baame tobondela nanu mpona musani église ekene malamu tobondela tosengaka nguya na église oyo kobikisa bamalade tosenga nguya mutu mosusu mpo bato mosusu bakobongwana ntango amoni maladi na esili apesi témoignage asimbami Yesu Masiya asimbaka bato lolenge na lolenge akoko simba mutu abikisi asimbi ye akoko pesa mutu musala asimbi ye akoko zongisa wa ya simbi mais ye mutu aza na programme biso te tobondelaka na bamatériel matériel elalisi pongi bandeko na ngai réveil ezalaki babengaki église ya Yesu Kristo oyo biso na yingana oyo tosambela ya solo toza église charismatique mais bacharisme na tolalisi yango ya solo toza église ya réveil mais tolali pongi balalisi biso combien de temps nga naza mondimi ya plus de 30 ans na église de Dieu na yebi pona koksa 30 ans wana na yebi place na wutaki na koko calculer te pongi bandi kokota na bane nini mais tangu pongi bandi kokota tangu ezali tangu mateya ba matériel ekoti ba mateya ba matériel ekoti okozwa boy okozonga boy solution ba problème nyonso tu wana ba oteya ba tu salite lobi côté ya kokota lola te pongi. Pour tous tambola sur le pas du Saint-Esprit, tous selon la volonté de Dieu, Yesu alobi, je reprends toujours. Ngai, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Yesu, il ne sommeille ni ne dort parce qu'il faisait, il prêchait selon la volonté de son Père. Le Saint-Esprit ne sommeille ni ne dort parce que tambola na ba pa ya lola. Mission ya kinango, mi tema na batwe bika, molimo na nzambi. Yepe kam ta olamsa biso. Alors, zala na conscience linga réveil na vie na yo nguya molimo mosantu ekota kati na yo nguya na ye esala kati na yo otondisama na soif ya liloba na nzambe otondisama na soif mpe nzala kaka ya justice bondela na kombo na Yesu. Holy Spirit, Saint-Esprit, tinda réveil na vie na nga au nom de Jésus. Nalingi réveil na ndako na nga na libota na nga. Réveil za mu pepe. Oye utaka na lola ko simba mitema na bato. Ko convaincre. Seigneur, moi je ne peux pas convaincre. Nazo te ya bana, nazo te ya liloba, nazo te ya famille. Mais na koka ko convaincre te. Mais liloba na ona nguya na yo Saint-Esprit. Simba bango. Réveil kota. Alléluia. Moto ye mokatika. Moto ye mokazala convaincu. Nanguya na yo molimo na nzambe. Send your revival in my church. Church nange sika nazo sambela. Nazana na posa ya réveil. E simba simba. Hallelujah. Milimo la muka. Milimo ezala saisi. Bato libota nanga bazala saisi. Oya ngamoko ezala saisi. In Jesus Christ's name. Nazo senga réveil. Na église corps du Christ. Mutu moka zo yokanga. Tika nguya ya réveil. Pongyo eza kati na ye longwa. Alléluia, la puissance na o ekita ko simba ye na motonyo sa ko yokanga ozo comprendre lingala malamu asimba manzambe. Alléluia, la mukana pongi akufa atika biloko na mokili abwaka biloko na mokili asenga ngo molimo na nzambe tango yo inspiré meto lula yango te simba mitema na bato miso na biso fixé total lola miso na biso fixé total nkolo Yesu. Saisis-toi des âmes. Holy Spirit, saisis-toi des âmes. Saint-Esprit, saisis-toi des âmes. Saint-Esprit, saisis-toi des âmes. Bana mike mikolo basi mibal. Toza la saisie, alléluia. Soif na yo alola. O vandi sango kat na biso. Poso kingana na soif nga moko. Nako kende kene nako lemba. Me o yo tiaka, alléluia. Kitisa yango, I'm feeling that power. In the name of Jesus, the power of revival. In my life, in my house, I need it. In my church, in the name of Jesus. In the church of Jesus, I need in my sister, my brother. Na kombo na Yesu. Mutu moko azaiko sala musala tika. Tika to la musayo zong sena ba activité. Ndenge to yoki awa définition à réveil. Na kombo na Yesu azaiko pesa te. Azongela. Swafuana. Osimba mutema na ye. Restaurer église ya Nzambe. Na kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur. Merci. Tozong ici les restes à Butuna Nkolo. Tika ete molimo na Nzambe. Ako bakosala na biso. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous. Bonne année chez vous. Vraiment la protection divine. In Jesus' name. Tokutani next time. Na call, wake up call to the church and to the nation. Wake up call show. Thank you. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.